Bonjour, bonjour na balandi nyonso ya maboke. Balobi bambote bisika bozali. Bonjour na ba o nyonso baza branché na moment oyo. Ba o nyonso bazalaka émission maboke yango ebandi. Balobi KNB News nde makambo. Balobi émission maboke nde makambo. Bo zapete, bo continuer toujours ya kolanda biso, bo commenter et surtout bo s'abonner sur notre chaîne KNB News. Komaka maboke ya s'abonner et aimer ça biso ba grande fita la kaka. Nazanga mon côté na plateau awa. Naza toza deux personnes. Naël bino mutumo bolela trop mutumo bo commenter bo sengaye. J'espère que même na bani en privé bozo komela ngai motei voilà pourquoi naibisaka bino toujours naza mona musala na bino oyo bolobaka na sala nde na sala kapo na bino. Alors na plateau a naza na motei. Bonjour motei. Ouais, bonjour. Bonne santé. Kimia. Na moni ça va motei. Mabundi yebo motei. Celle de inum de pesaka. Vraiment. Donc boyoki motei aza awa lelo tozo développer na ye to yeba parcours na yeza ndenge nini a banda monde wapi et comment azu initiative oyo ya kozala motei o batebele babanda ngo pe bakoka ngo te. Est-ce que ya kokoka bozala toujours branché po azo fongola biso ba vérité mususu e babile londe makambo ezo yinda motei to ko ba parcours na yo o banda monde wapi comment au banda on a ba souffrance, comment na moment où za wapi. Bon, premièrement merci vraiment pour la parole. OK. Donc na qui peut qu'on se présenter encore. Moi c'est Tichik Mbabs Motei. Art to banda kala, tu vois. Arezelo mama ya kala ya makila. Même na ba école primaire, secondaire humanité tout na sali. Et ça là de art nangai tout na sali penza to anoza la sur qui école tu vois beaucoup une peut-être 6e primaire OK non toi va choisir des prix kala yo nous aboyer il faut ça la pour il faut jouer il faut tout ça nini boy ba 4e primaire hein son en boss na té ba 4e primaire ba yo toi façon non d'être ça boy tu te comme ba secondaire à réseau pela kaka et toi les autres brûla kaka humanité ndé moko trop de na comprendre na sentir non na art mo boy il faut na sala tuna pratiquer na comprendre na armo bona 4e humanité na comprendre tout ça na 4e ils ont un bon marché ba pesa pour moi bona sala et là ba pesa to sala to jouera et là le 8 mars je crois 2014 ba pesa pour moi sala et le professeur moi pesa ibiso na mona ngobimi ebi matière à terre. Na proposé professeur na non comment des aboy il faut tout ça là boy tout ça boy t'as les pesa boy ba maman boy ya juste que tu parler pas maman boy ça tous les gens ya na ba pressé idée na sentir non na za vraiment na il faut na la msango na ndo ça la be fort na no ça be fort na bunda vie surtout na Congo ezala il faut bunda nanu toi celle yo mo commencer na no bunda na zo bunda tu vois na ndo pas arrivé diplôme mambosili na sentir na vraiment libre. Tant que moi libre, nous sommes janvier comme français n'a eu trop à participer trop na ba MPL français à côté une initiative on a déjà na bunda parce que moi on a passé déjà tantôt YouTube kaka on ben ça les kaboy et ça la boy tu vas passer tout na YouTube même si tu passes na YouTube toi c'est 6e voilà na côté na français à nous lundi sanga non tu vois il faut ça la boy na on va ba idée non quand amana est trop na nous bosser mardi comment mardi tout bosser na minute on a ko bandeni to bunda vraiment ngamo ko vraiment parce que ça qui na Congo précisément Congo conjoncture yo mo yebira mignolo bate ton no bunda papa français. En fait, en total, il faut à proposer est-ce que vous participez à théâtre moi quelconque non na ko participer à théâtre moi na pour ça na bosser na bagaki na bosser na trop de gars na bosser na trop de gars na ça la reconnu na trop de gars après ba pièce soki et pièce ma mère na pour ça na ni loko la ligne na ya tu comprends na ndo ya et arriver
na confinement awa kaka babenga na groupe moko boye groupe yango so na kotanga Royaume Cinéma babenga ngai babino pardon tosala piese mo oza trop mawa ya kosala biso mwa imo boye tata boye na bino esimba te comme si toza na collaboration makasi na teya face ka 3 épisodes ya pamba na 3 épisodes namona amezopesa te namona makambo asala na ngai eyebala na te na ngai na selasha na kima namona te nakoma continue kobosser nando bosser. Donc si tu comprends bien ça français on appelle si bambo te bisika zali nde a motiva yo a kembisa yo makambo ouais français nde nako trop de conseils tu vois au quoi qui peut-être non na lemi fatigué tellement ta sala ouais trop de motivation oui ba kongo nde zalaka kongo zala bon donc lorsque nous allons bon on a essayé vraiment na mtema na comme loba non, batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, tu vois. La bataille des vies sont gagnées par ceux qui n'abandonnent jamais. Ah oui. C'est ce que je dis chaque fois, sur Nazali, moi je suis gâté. Pourquoi? Tant que je ne vis pas la vie de mes rêves. Donc, j'ai ça la nuit, ça la vraiment tout pour la montée. Même on a des visions et ça la licolo makasi. Ou tout ça chemin, mais avec le temps, Congolais tout. Pas même Congolais, tout le monde voyait qui est monté. Un peu ça. Ok, merci. Ba fan ya maboke boyo ki motei nda pasoli azo pasola toujours motei. Tongi tout une question moko motei. Si ofanda ki lobe banda ki monde art na école tout consort, so silisi okomo bosser yo moko pe mutu moko ko soutenir yo français. Idée wana yo kokoma motei uteki wapi papa ouais. Et uteki no wapi? Ona mona batei baze belle na kini awe belle de gars. Sko yo obite ngape ka place wana s'imposer di dusu wana. Leideni. Ikuma mapi. Atangwa suka. Ba prophète bilu ba koya na kombo ya tata na ngai. Pi na tangwa suka koloba yebi bango te. Eza bongo. Esengo na mutu akoyoka pe akondimila ngai. Na ndimi kasi. Solo. C'est que wana na kota lola. Oui. En fait, moi... Motei vraiment dans un abangi ne batuante abangi vraiment ba grand théo ba bima vraiment na monde on ko bana na d'accord bana ye mobi qui s'empêche ba mote bisika za donc il est vraiment na monde ngo hôtel va batu mo ba pela po ba motei ba comme belé ba comme belé mo ka batu na ba zamba do bata ba zamba na bata be sharp na bata ba kabelo na mutu ngana benga bango bongo bakome belé est-ce que tu vraiment fan de penser bité ngana okota kana liduso do boy na okosala non za normal obitenga ka motei est-ce kokoka ikoma mapi mutu akutala na sima akolona le côté akotika libanga mungu solo lokula mwasi ya loti okumi place yango nakomi vraiment ikoma mama yokana yebisa yo koya na initiative kosala oyo eza initiative yanga moko souvent nakuluba awa na sina lipata naza idole ya Fiston Saisai ai solo soki etembe nazwa initiative yote ezali na batango ibele isili kuleka na luka na sala yango opportunité ezalaki te kasi trop ya kotala ye. Bon, maintenant, on comprendre qui est moi maintenant. C'est pour cela qu'on a bien pratiqué vraiment. Donc, on a bien pratiqué, tu vois. Soit que nous sommes là, boy, les projets, soit tu as donné, tu vas voir quelle hésitation il y a. Hésitation il y a. Non, c'est bakubanga. C'est ça. Non, on a quoi initiative il y a là ta hobby, na banan depuis là. Tu vas même passer place dans salle école première. C'est connaître l'humanité, va expliquer ok moi. On a étudié limité au marché. Va expliquer ok parce qu'à l'école va bien ngai puto. Au soit ok on tourne l'école même si l'élo n'a reconnu parce que tout ça va bien au mot mystique. Au tourne va idéal boy des prix kala. Parce que motei na ngina tuna. Na style na bino o ya baba motei ya bonzambe ya baba nzambala o ya baba periki ya baba sharp o
On reconnaître que Fiston Saïsaï. Oui. Pour yende auteur. Il est auteur. Aza vraiment na quoi bané. Aza idole nangai. Vraiment na sipila na y des prix. Même ici on non plus même que na les cas place Nazawa mais Fiston Saïsa déjà zalaga. Bambo te na président ici kozali. Est-ce qu'on a si wana mutu muso azate? Non, mututé. Non, pour moi na monaka na anga na salaga. Na copie trop Fiston Saïsa. Donc na koloba na za descendant na c'est tout. Que bozé beleti. Après, donc, au début, après mon président Fiston Saïsaï, baba misusu baza on rappelle na yebi o ba peli pe. Après président Fiston Saïsaï. Ndeyo. Ngana za descendant na. Bon. Tu vois, moi descendant na. Tu vois net balobaka na sel lipata awa biso toza ba descendant Jésus. Ba benga biso ba chrétien. Hein? Donc moi je suis chrétien. Après Fiston Saïsaï, il est comme Jésus. Président Fiston Saïsaï, bah sali vraiment président. Après Fiston Saïsaï, donc on a descendant naïe. Donc derrière moi, je vais me touter vraiment. Maman, ma boque India. Ah ouais, c'est ça. Même ce que je dis là, avant je me tiens ma casse ici, là place il faut savoir parler. Donc non expliquer seulement au Nazali. Je suis pas ici pour non, on a expliqué non loba no kara oyo tout na ngai réponse parce que moi je suis ici pour la réponse. C'est pour cela qu'on appelle ça pour la question. Yo za pour la réponse. On a tout nio. Na mo ebela bato bazana style na bino oyo. Yo reconnaît oui. Vous avez raison. Yo reconnaître muto e bande loko. Muto e pesa bino so. Non, on peut ça vraiment sentiment. Oui, oui. Il est vraiment. Donc moi à l'école na pratiqué na option msusu. Moi à l'école na pratiqué bilo msusu. Tina comme na niveau ya ta conscience ni logo alors quand mama depuis moi na pesa on peut sous valeur c'est grâce à président Fiston Saïsaï. Encore une fois mes salutations. OK. Sérieux? Oui, non, tout le gamba solo, même pas aujourd'hui au découvrir qui est moi. Je te dis. Tu regardes na ebindambo pour dans monde na YouTube ozo pela. Ozo pela ma non mon na yoti. Bon baba fan babengi wa pamba te po ba mona pe oye babi mutu moko to yebisanga lobi moté ye obundisa mutu moko boye donc na boye na otanga komba mutango to boye na iso a polémique ya ba bengi babi te ye il faut ya kana plateau na bi bon. Écoutez, pardon Sœur Rose, je peux l'appeler comme ça. Tu vois, ngai na boya na attend combattre mututé. Ils attendent combattre je sais pas, on a italinga été. C'est ça bon. Yo, on a italinga été. On a italinga été vraiment dans loba. Bon bah au moins ngani naza. L'objectif ezalaka. Au moins na mokini to zabu. Même si muto atindika a pusu. Muto kumba muto ateka mai 50 francs, bela mai 50 francs. O ateka opi. Objectif ne dala nini. Abima. Lobby avenir est très bon. Aïe, on a gagné 50 francs. Tu as gagné 50 francs par journée plutôt. 50 francs. Tu sais comme à 2000 francs. Et il y a ce combien de jours? Tant, année, tu vois. Mais, année, il y a ça, nini, abîme. Pourquoi? Donc, non, quand on est là, le président Fiston Saïsaï, il y a un idole. Il y a autant qu'il y a un minute. Oui, bête. Non. Après, Fiston Saïsaï, ça y est. Oui. Na art on a la tia parce que Fiston Saïsaï a ça là trop de choses mais initiative oyo depuis pas président ko star na biso nengina tout ce question mo bon pour na moni mikolo mo ba publication YouTube balobi yende makambu mikolo yo yot babi yonde makambu mikolo yo ngamona otuna akeba bipandi wana te bon osimbi nini ayebisa biso non eloko nyo simbi tu vois en fait moi awa ya ça makambo tout eloko non eza pas même peu volonté na ngana lobaka eza art donc eloko non ça là eza prophétie na église parce qu'à l'église moi je suis clavieriste na linga trop pe santé mais na préfère reformer jeune talent moi belé clavieriste en église place na poyaka à l'église évangélique race bénie de l'Éternel. J'ai salué encore mon pasteur, mon papa spirituel, mon père spirituel, pasteur Richard Kambabou. Et ça prophétie, et ça non que la salle boy. Et là on va péquer sanga, il va y sanga non. Côté la gauche droite c'était
Bible lobby, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Ouais, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Les gens baloba kaka mokili mais ça n'a trop koloba. Mokili balinga muta bongate avancer ta keli bosote même si on avance keli boso baloba kaka. À tous ans si ma baloba kaka. Donc pour nous marcher très bien, tu vois, faut que la mpanzite gauche droite té, tout ça tout droit tout là. Sont équipés. Bolembo écoute ta faiblesse, c'est ta tentation, tant on yo kolobo lobby aux a distrait. C'est pour cela et c'est ngama bon. Tala kaka. Ce que c'est na biso na ngina tuna yo na monde art. Bana no ba pesa ko kanda. Ba o vraiment na longona na style na oka, singa longona style na o. Na kena style nusus. Na monde art tout entier. Bana no sko ba pesa ko mama na kanda. Solo bi mutu tesa ko kosi kanda vraiment. Bana no so tali vraiment o tali loka sali obi mutu me suki obi te. O isa arte. E comme arson. Yebisa biso to yeba. Ba fana maboke ba Hollanda ba ozi la réponse. Ceux on appelle ça kanda. Premièrement, tu vois. Kanda ils a plutôt molimo satan. Là ba m'appelle ça kanda te. Donc na mitu nokolo ba m'appelle ça kanda te. Non, na mika ko compagnon na makambo lingolo ba na pas comprendre yo. Ko ba kanda te. O te kanda ça kanda. O mone no mususu otala na TV vraiment bobi Pour le groupe moi boye les côtés la mutu mo bo jouer bi mutu yeba ti mo jouer bo ndenge ni o mo appelle sur calbison so ezala nango mutu musu kutu aza artiste était ma fani na ndako ta théâtre bi a jouer mabe appelle c'est kanda no ni chaîne oui ezala tu vois quoi premièrement théâtre ezala lo mo bo il faut la mutu salaka okoki jamais non comme mutu mo be au théâtre za pona bazoba akosa peut-être pour nous comprendre peut-être c'est le quoi batomaïle plutôt c'est le batomaïle donc comédien artiste comédien azan demi Jésus donc non kanisa et le comment on écoute on a scène na linga mona sala sur le bilan tête c'est le bazoba parce que zoba tu vois zoba ayeba le quoi sala te akosa la boye baté na ko pese le mo boye omoni mutu aliboma mutu aliboma soko atambo na nzela makambo wasala yoka soni te famille mtu wakela ke soni famille nda ko boka soni glifa famille kita mais ye moko atambo na nzela zane liboma yebite pas même à liboma omona donc babilo ko mususu mutu akosala otali na télé pour reprocher tant on reprocher akomo babilo baloba oui mais moi je suis pas ici pour tant comment mutu ça comme ça publicité. Tu vois, là il y a pour la publicité. Je suis ici pour la publicité. Oui. Oza ana kan donc pour le yo moko. Na émission maboki na KNB News. Donc bafan na maboki mutu atunenga question no Rozo Kito so yambi mutu moko wana yebisi tune nono. Ba yebisi awa areza pona bazoba boyo ki réponse ya muté ya lobi. Areza pona bazoba te areza pona ba intellectuel pour tali bato nyonso o baza na monde a au moins que no baza mitu salaka donc voilà moté itolingi totuna yo oui vas-y na monde a tellement côté kuna déjà boyo lobité o ça la publicité na yo moko oui non oye a na KNB News o ça la publicité na yo moko émission maboki tu pour na tu na kanus a pour on ça siko na tuna question moko banani ba CPSA kayo basé belé ba o ba CPSA konde basé belé ba o ba pesa okana nde bazate donc au début na lobaki quoi Fiston Saïsaï président Fiston Saïsaï je m'excuse président Fiston Saïsaï aza idole nae plutôt naza idole nae mais naza pe na artiste préféré na ngai etinan sur temps oh je sors gay moi je suis pas gay tanga muta CPSA kayo en premièrement mon président Fiston Saïsaï président Ladi Esobé voilà vraiment assez vraiment comme d'habitude même si son avant na télé non suivi non ta pièce na vraiment na habité président vu de loin encore président vu de loin mon vieux français un père qui encore je suis papa Yanga fier je l'aime tellement façon d'ailleurs jouer gawana vraiment ils allaient très bien donc tu vois maintenant parce que nous continue liste des hommes là tu vois oh le monde temps a été
soit t'attends à déjà asala so nini les cadres na télé azar reconnu son attend était c'est vraiment assez sangaité ok oui parce que le temps va c'est ya tanga continuer kasi na compagnie que son tina suka et donc papa yanga fier qui encore leader Pomba ok leader Pomba idée pour moi pas c'est ça quoi façon de jouer na ani lo mona ani lo comme on a ils a vraiment très bien na c'est plaka na façon de jouer na leader Pomba encore son attendre les sumu ta comme mon malamu ndezo kima ye opese mbala sima kasi to bomba c'est bon donc merci spécial vraiment spécial ah bon merci na bino nyonso bozwa ki opportunité ya kolanda émission Maboke na KNB News chaîne vraiment na lobela ngo vraiment quand on a cité comme chaîne on a fier donc KNB News émission Maboke balobi émission Maboke nde makambo so yebo za artiste oza reconnu so le kan émission Maboke te non to yebiote abiso vraiment to yebiote le kuta mabela ndenge mabete au polémique so le kin émission te ça to yebiote donc ndenge mabete donc pesa 3 personnes bambote pour tout clôturer émission ouais bon premièrement merci na batutu bazo opportunité non la nabiso batali biso bavandi vraiment le bossa ba télé ba zapete batali tina soka merci à l'bosso vraiment wana il faut na pesa mutu mo soutenir à soutenir à sunga même tisiko ne nazawa koya ba transport ma tout fait azama tantine vraiment pour ngai tantine retingenge mikala Meshak Ndoko bossa kilote je me kire makasi nene tsongenda wana punda mbote le sous en français mon pasteur Richard Kambapse Jonathan Swaba Jonathan Swaba Sarah Kilewa qui encore un PC best frère mbote Joël Itako Ardius babino yango donc merci na bino nyonso bozaki branché ya kolanda émission Maboke soki bomoni to sali sous émission oyo na pesi cordon na ngai mbote mon cordon na pesi mbote balobi Jimmy Mukendi nde makambo KNB News ezolela balobi Jimmy Mukendi nde makambo donc na pesi mbote bisiko za mon papa chéri na pesi mon papa encore so bomoni image kitoko boye son ya bien balobi papa Timothée ndazaki na régie babi papa Peggy ndazaki na régie donc bambote bisika bazali bambote ya trop na pesi bino vraiment bambote pe balobi bo continuer toujours kolanda émission Maboke et surtout bo s'abonner bo aimer donc ça l'a vraiment bien makasi na pesi apo maneno ombre noire babi les boss babi yonde makambu na pesi maître Ibra na lemba à 5 étoiles bambote bisiko zali bambote na bato nyonso bazu opportunité ya kolanda lisusu biso tokutani à la prochaine occasion. Excusez pardon na bosani lisumu lisumu donc na kolo bande nini donc il va continuer mon ngaso na kolo baboye parce que batutu bakozala na besoin batala mona baeba numéro na nga téléphone eza plus de 143 89 19 95 311 89 19 95 311 wana pe WhatsApp YouTube Tembaps TV Facebook page nanga ezali Tembaps Motei like Tembaps TikTok Tembaps tout donc mutasuka mwana couper ça Osra Beno Yaman mon pire père. OK, merci. Au revoir. Bye.